Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots avant Tobanda. Yango Tozali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na réalisateur na biso na équipe na biso ya Clebois Original na Kisasa na Kombo ya Kelly qui a la Zola, donc on a fêté qui anniversaire na ye lobby, donc to tenaki vraiment to souhaiter en direct na 5 minutes avec César Ngadi parce que azali ko sala vraiment musala moko ya makasi na équipe mobimba ezali kuna, donc grâce à ye bozora ba image ya makamulio surtout ezali ko le kanakini. Donc une fois de plus Kelly, donc il y a le choix mi Doudou soit mi Doudoulé, donc ngai moko to souhaiter vraiment na kanisi anniversaire oui ça qui biso les gars qui malamu, donc vraiment bon et joyeux anniversaire Nayo Kelly qui a là, donc petit Nabiso le grand réalisateur na niveau qui ça Woumela. Donc 5 minutes il y a les lots Ndekanaïf Sarabino, donc il fallait s'y attendre vraiment, donc Tokuka qui jamais kotika kolekisa makambo oyo bandoki ya Congo parce que tozali donc congolais openza zali congolais de souche openza zali congolais solo, donc il n'y a pas de raison donc vraiment ozala contre Félix Antoine Tshisekedi, non. Donc to kabwana ki ebele tant tozali ki na Kanambe parce que bato bazalaki na sima Kanambe bazalaki ba congolais o bazo kumisa bazo landa Rwandais na sima to koki koyokana te. Sikoyo Félix Antoine Tshisekedi mwana ya papa Etienne Tshisekedi masa na biso ndeko na biso ya na biso leki na biso, donc azali mwana mboka siko azali kobunda c'est pas facile non ayeka kambala moko école gratuite enseignement gratuit, donc aye azokipe ba soldat apesi ba bandaku amatisi ba fonctionnaire mbongo bino moko boza komona azali ko bunda azali ko sala nyoso tout atombola mboka na biso parce que boyibi mboka na biso na niveau ekomaki mboka na biso niveau ekomaki par terre na niveau nyoso tout. Donc ce qui n'a coquille n'a l'accès avant to banda kaka botala mwana oyo garçon oyo, donc ayebi même pas géographie ayebi même pas Europe ezali wapi Afrique ezali wapi Asie ezali wapi soto ke kutu Océanie ko makambo ebele, donc na yo saka bino botala niveau scolaire niveau place to komaki na Kanambe, donc mboka na biso eloko bino bozo bosana 50 ans et beba 32 ans Mobutu 18 ans ya Kanambe et kobonga mbala moko te me ba sekel etikala na yok sabino botala bino moko bolanda nanu mwana o ndenge azali koloba positionnement ya pays moko ezali na Europe azoloba ekangami na pays moko ya Afrique eza kutu ba pays ya Maghreb te, donc ba pays donc mawa na pasa na motema bino moko bolanda. C'est vrai confinement parmi des lettres, des lettres, ils ont fusionnement, confinement. Bon, dans la langue, ndimbola biso eloko nini la confinement, ndimbola combo ya confinement. Ah, comme confinement, confinement ils ont des pays voisins, neti Ouganda, na France, bakangana. Ouganda est en Afrique, France est en Europe. Ah, bakangama te papa. Des pays confinement, mais confinement, confinement, confinement. Mais ça, c'est aussi là, confinement. Mais c'est simple, c'est le mot simple, c'est le non confinement, et si et ça, et le bandaki, et ça qui confinement, te confirmer, man, donc baro confirmer le, bah pessuango. Donc confirmer pas pessuango, donc confinement. Donc on va créer qui, bah pessuango, donc confinement, donc te confirmer donc confirmer que bah yebiango, bah pessu donc confinement, bah confirmer bah pessuango. Merci beaucoup papa. Donc bino mo boito landa, donc botala niveau scolaire parce que moi na oyo na ebité
N'habité donc que là si à mon école primaire koyeba pays eza pembe na boy donc ezali pasi na mawa na motema botala niveau to koma siko Félix Antoine Tshisekedi aye alobi pour base bazwango dès l'école primaire donc base ce que ça bien donc moi nazo évoluer batala que non chike comment on fait les mais batu kaka basalaki contre mais lelo balobelaka yango lisusute donc dossier lelo bino moko ndenge na ebisaki bino ne bande tozali ko vendre la dossier ya Tambwe Mwamba oyo azali président ya Sénat na mususu wana donc Janine Mabundu soki Mabunda soki Mabundu soki nini Janine wana to vandeli yango parce que bandoki ya Congo bango wana ba mekina ba makambu nyonso tout basala makambu parce que bango ti lelo bazwaka mitindo na bango na Kingakati et pas ya Kanambe bazo meka par tous les moyens ya ko faire quoi sa président na biso mais bazali ko kokate parce que président na biso azali mwana nzambe yango tozo profiter les poto ba président na biso makambu nyonso tout ezali ko mona na siko mututu ayebi ke bazali ko luka mutu na yo donc siko nde to le kaka Django tire les premiers donc il faut qu'on s'exprime la musique. Donc, dengo surprendre batu na makamba caméra, batu andimaki te, mais siko ba Monique filme et baluki et puis siko bato ba ndolo bakalake oh donc Kanambe mutazo diriger mboka oh Félix président étiquette bon Monique makambo zolo ba mamsute bon Monique discours wana za sous-te parce que ba moni eloko frappe au pesi na makambo ya caméra batu bandimaki te parce que discours wana za président étiquette président makambo étiquette ngo au Monique elalit donc frappe si frappe donc batu wana étiquette siko kaka dissolution ya Sénat wana na parlement donc abu pia to vandi makambo to ekomi ya biso to ki parlement biso to ke Sénat biso donc to tambusa makambo na biso ndenge zali donc botala nanu muto loko ata papa oyo do papa o muto ese baby botala ta suki oyo azala ngo botala na ilongi na ina bozo mona ilongi tala na suki azala ngo soka zaki papa moko to mona ba papa Tshisekedi ba mikolo tala ndenge zaki propre suki ra moniere tala soka beti costume mona penza harmonie tala papa oyo penza donc suki ndenge za ata égaliser ngo zate et puis botala donc na lera za na Kanambe mutu ese beba ba makila ya bato aboma ezoko tambole na mutu botala ndenge kangi na ba bouton botana ndenge kangi ba bouton ya veste na ye donc moko ezali kolo moko ezana se mais azali même pas ko se rendre compte que costume na ye ba bouton kangami mabe donc awudi pe na ndaku na ye aye penza tina aéroport azoyamba Kanambe na bango donc bouton ya veste penza donc moko ezali kolo moko ezana se est-ce que mutu abo penza za normal mutu abo penza za normal donc est-ce que bino moko ezali normal penza ke donc Tambwe Mwamba oyo na Janine Mabundu oyo donc ba convoquer congrès pour ba amorcer procédure ce qui a nini toujours battre pour kaka morceau moko bima un fakata moko ba créer pour ba donc est-ce que makambo ndenge na penza ezali normal makambo ya ndenge wana ezali normal boyo kaka même nazola bino donc vidéo moko donc mutu alingi mboka azo expliquer Congolais mais parce que bango donc Janine wana na Tambwe Mwamba bazali deux personnalités moko bo il faut ba yeba mibeko ya mboka na biso ba yeba mibeko mboka na biso ndenge tambolaka mais apparemment ba yebi yango te bino moko boyo ka penza po comprendre que makambo ba lingo sala donc bazalaki na boule na bango mususu na sima mais et simbi pété parce que donc bino moko boyo ki cour constitutionnelle et pesi raison na président na biso Fachi Béton bino moko bolanda. Mes très chers compatriotes, je vais parler en français à Lingala. Vous savez, les députés, les sénateurs, tous n'ont pas été élus. 80% d'entre eux ont acheté leur place. Aujourd'hui, là, ils veulent renverser le président de la République. Parce que je ne comprends pas, et personne ne comprendra, que devant une grave situation internationale où les gens sont en train de mourir comme des mouches, le président de la République prend une décision salutaire pour mettre à l'abri son peuple. Il décrète un état d'urgence sanitaire, et ces gens viennent pour dire qu'ils vont régulariser. Ils vont régulariser quoi? La réalité est celle-ci. Ils vont faire leur congrès, ils vont signer un ordre de congrès,
Mais à l'intérieur du Congrès, il y aura une dynamique, une question incidentielle. Je sais qu'il va la poser pour qu'on pose la question sur les questions judiciaires qui se passent pour le moment et on change le tout sur le tout. Nous le savons. Je demande au peuple congolais, je demande à tous ceux qui veulent notre pays, je ne suis pas le partisan du président, mais je pense qu'il est sur un bon chemin. 80% des députés ou des sénateurs ont des dossiers sur les dos, et ça, je connais ces dossiers. Eh bien, ils veulent s'échapper en cherchant à étouffer le président de la République. Je suis en désaccord avec le président sur plusieurs points de vue. Mais je vous demande de mettre tous en sourdine les désaccords que vous avez avec ce monsieur, le chef de l'État, Fathi. De les soutenir dans ces combats, c'est une guerre. Et je sais de quoi je parle. Pour avoir fait cette guerre et avoir échoué, eh bien, je vous demande d'arrêter cette histoire qu'on appelle congrès. On attend tous la fin de l'état d'urgence. Sinon, utilisez toute voie de droit pour le faire. Botele mabandeko, ezali mabe, ezali complot. Congrès wana esalamate. Je vous remercie. Donc, raison ezala quitté. Raison ezala quitté. Yakosala makambo, il fallait basala wana, oyoba convoqué, donc Sénat. Et puis, parler du peuple, on peut basi bakangi. Jusqu'à nouvelle ordre, total la place barosala. Donc, raison ezala quitté. Bino moko bokindengi, ba expliquer pensa. Mais il n'y avait même pas de raison. Donc, bon, basaki na boule na bango mususu. Donc, nazali koyok sabino, boyoka secondengi, cour constitutionnel, et pesaki raison na président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi balobi penza alandi constitution ndengi ezali donc azali na makambo moko te kutu ako s'inquiéter donc alandi constitution ndengi ezalaki bino moko bolanda ko constitutionnel oyo alobi sur makambo oyo bato bandoki ya Congo balingaki kosala derrière président Nabiso Fathi Beton. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, à l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle sous la direction de son président Benoît Luamba Bintou, c'est la requête inscrite sous le rôle constitutionnel 1200, requête tendant à entendre la Cour déclarer toute affaire cessante le caractère dérogatoire à la constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 24 mars dernier pour des mesures exceptionnelles contre la pandémie planétaire. Le coronavirus est ainsi jugé régulier et conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est l'avis qui fait office la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est réunie ce lundi 13 avril 2020 pour examiner et statuer sur cette requête introduite par le président de la République en rapport avec cette ordonnance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à un paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020. Le juge président Benoît Luamba Bintou était assisté à cette audience du juge rapporteur Kilomba Noël, le greffier Madame Malouti Lucie et du procureur général, représentant de l'avocat général Soumboul Mpumwashi,
et des autres membres du bureau. Cette décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait couler encre et salive, est donc le premier test passé sous la loupe de la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle et le lobby que président de la République Nabiso a l'andi constitution. Donc Makambu Oyo, donc Tambo Mwamba, donc na Moussouswana, Jani Maboun Bango Sala Ezalei, na Tina Morote, donc Bango Bandimakte, Cour constitutionnelle et surprendre Bango. Donc vraiment, toujours batté, Moutuloko la Penza. Tambo Mwamba, donc Moutouka Tambo Mwamba. À quoi le batté, Azali Koutuko, Congolais, parce que soit Azali Congolais. Donc, à quoi que ça, Makambo a salaté, bon, moi, la Mouzé Kabila, dengi ba suspre, a surprenaki, Mouzé Kabila, Kimi, Mouzé Kabila, a commis rebelle. A commis rebelle, boyo Kabino Moko, Mouzé Kabila, denga bandoy ko kamwa penza, zolo ba penza, ke Tambo Mwamba penza, rebelle. Donc, Ezali pasinama on a monté ma Moutabo penza, allo bela Makambo ya mboka na biso. Est-ce que Moutabo a cause appela, na souci ya mboka na biso? Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebuts que vous connaissez. Les Tambo Mwamba. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebuts que vous connaissez. Les Tambo Mwamba. Une kermesse de gens en tout cas corrompus et inutiles. Les Tambo Mwamba. Des gens en tout cas corrompus et inutiles. Les Tambo Mwamba. Des gens en tout cas corrompus et inutiles. Donc, Bino Boitolanda, donc Moutabo et Penza, Togo tient confiance. Donc, Moutabo Togo tient confiance. Donc, Mouzé Kabila Kamwe, donc Tambo Mwamba Penza rebelle. Rebelle. Bota la Penza que donc, dossier Mouneno Azalaranango, Oyo ba Belge, ba Landela Kaye, Kanamba Bandayi ko Fouinango Mena, Oyo Tozali Nango na présent na biso, Oyo Tozali na état de droit, Bako Landaye, Bako Kangaye, Bilmo Boyebike, do Tambo Mwamba, Andimake, ba bombarder avion civil. Azolo ba penza que 8 ko bombarder avion civil, Bonaboy, parce que Bonaboy, donc Moutou Penza Andima. Donc, massacre yo basala qui pensa yemora bimi pensa que na conférence de presse andimi que non to bombarder Bonaboy donc ba belge basara na sima ya dossier et puis Tambo Mwamba ye baka ke okoza livre mais bilmo boyoka makambu yemoro Tambo Mwamba ndenga azali kondima ke ba witi ko bombarder avion militaire té avion civil. Le rebelle Alexis Tambo Mwamba glace le sang de l'opinion nationale et internationale lorsqu'il revendique en parfait terroriste l'abattage d'un avion civil de la compagnie aérienne KAL à Kindu, tuant du coup tout l'équipage et de nombreuses familles civiles qui fuyaient la guerre. Nous sommes en 1998, dans l'est de la RDC et la seconde guerre du Congo fait rage. Les rebelles du RCD, soutenus par le Rwanda, affrontent l'armée du président Laurent Désiré Kabila. Le 10 octobre, alors que les combats se concentrent autour de la ville de Kindu, un Boeing 727 de la compagnie Congo Airlines, surnommé la KAL, est abattu par un tir de missile. À son bord, une cinquantaine de personnes. Le lendemain matin, sur RFI, l'attaque est revendiquée par Alexis Tambo Mwamba, à l'époque responsable politique du RCD. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie KAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivé à Kindu par un avion civil. Une version démentie par la compagnie aérienne et de nombreux témoins cités par la Libre Belgique. L'on apprendra plus tard que sa propre tante figurait parmi les nombreuses victimes. C'est ce genre de personnage sanguinaire qui aujourd'hui, fort d'un pouvoir illégitime, s'adonne au plaisir de faire passer des paisibles citoyens pour des criminels alors que c'est eux justement qui devraient répondre des nombreuses atrocités commises en RDC et ailleurs. Moïse Katumbi, contre lesquels il aurait lancé un mandat d'arrêt international, du reste sans aucun fondement, n'a pas ce sang lourd d'innocent qui tache les mains de ce ministre pour lequel le père de son actuel maître n'avait d'ailleurs aucun égard. Donc, président de la République, allié naïe, directeur à cabinet naïe, à côté Makala,
donc bongo biso otosuka wapi yango no monike bakomi ko banga bakomi na kipelekese bayebi ke tour na bango pe ezali pe ya solo siko mikolo ezoya ezali bango. Donc Tambwe Mwamba azali ko banga donc Janine Mabunda wana azali ko banga mbongo ba onatra wana ndengi alia bayebi ke bango nyoso tu bako leka na justice bako kenolia mbala na makala yango no monike bakomi ko créer ba makambo oyo ezalaka te. Donc mwana ya Tambwe Mwamba wana yim tozo ba marché ya ko alimenter biloko ko lia na prison makala na prison ya Luzumu na prison ya Ndolo prison militaire yem tu azalaka na Belgique yem tu azwa marché wana yem tu apesaka biloko ko lia kuna. Donc ba makambo tu wana ekobima yango no monike ba Tambwe Mwamba baza susu à l'est bakomi ko luka. Donc makambo ya ko créer pour ba éviter na meboye bake eko simba kate na président na biso Fachi Beton azali mwana na Nzambe puis peuple ayebi ke Fachi Beton aye po na kosalela mboka. Donc batu wana nyoso tu Tambwe Mwamba donc bobonga maka Janine Mabundu bobonga maka parce que tout oyo ezali koya ezali po na bino. Donc sikoyo donc boyebi ke maladie oyo tozali na yango oyo etamboli mokili mobimba ebandi na Chine. Donc ezo panza na mokili mobimba ezali maladie moko ya kosakana nango te yango tozali kobeta ka sete bandeko na biso bo zala keba bo se confiner. Donc ezali makambo ko sakana te bota ndengi to bungisi bandeko na biso partout dans le monde. Mais maladie oyo ezali maladie Nzambe mutu atindi yango Nzambe alakisa biso ke azali puissant parce que biso tout oza logé na même enseigne ozala mundele ozala mutu mwindo ozala na mbongo ozala mpiaka. Donc ezali ko kipete ozala na poto okimi na Afrique ekozwa yo ezala ezali kala bato ba Afrique mutu bazozwa ba maladie moko mais maladie ezo kipete. Donc Nzambe alakisi biso ki aza puissant donc azali na colère na biso. Donc après masolo oyo ya coronavirus na kansi batu bako changer bizali na bango ndenga ko vanda. Donc yango na pe tozali ko profiter pour to lakisa bino ba activité ya association Afaso. Donc association oyo ya Fachi Solution ya présidente Mama Pauline makamba tuki osala na Kisasa parce que association bazali na antenne kuna na Kisasa. Donc bato bakene Kisasa bakabuli biloko kolia bakabuli ba masque bakabuli ba biloko nyo surtout yango na tozali ko lakisa bino message bolanda message ya mama présidente Pauline na porte-parole na bango messager ndingi balobi na musala oyo ba witaki ko sala kuna équipe na bango oyo ezali na Kisasa oyo basali parce que bango bazali wana po na kosunga bana mboka bango bazali wana po na kotia présent na biso maboko bino moko bolanda b'activité oyo Afaso asali na niveau ya Kisasa. Mbote na bandeko na nganyo so ba congolais bisika bino bozwami. Merci mingi na ndenge boza kolanda télévision ya Papa César donc Cléboa ezali ngai mama Pauline Mushinga présidente ya association Fachi Solution na ye awa lelo oyo pona expliquer ba ma misala mike to sali na mikolo oyo. Donc le col a tozali biso nyonso na ndenge ya na vision ya mokonzi ya mboka na ndenge ya lutte contre la pauvreté. Donc association na biso toyaki tosali mwa musala muke en fonction ya ba confinement na ba problème nyonso oyo elekani mikolo ya ba COVID-19. Yango tokanisaki mingi na ba muke oyo tozana yango tokendaki kuna na kasi epa na biso na Kinshasa. Tosalisana tolokaki ba mwa moyen ya kosala ba mwa kolimo ko pona kopesa bandeko oyo basana ba place ya musika oyo basana moyen ya ko vivre vraiment normalement te. Donc na yango association salaki bakoli o akendaki ko distribuer tosalaki na 250 personnes tokendaki na ba quartier nyonso reculé et po tokoka ko salisa bango na oya muke biso tozaki nango ezaki lokola moi contribution na biso ya association na biso Fachi Solution. Donc nazali ko pesa merci mingi na équipe na biso ya Kinshasa oya azalaki dévoué na ba makasi na bango en tout cas bazalaki ba aider biso mingi nazali ko pesa bango merci. Nazali pe ko pesa ba mama na biso ya na ba pala biso ya France Fachi Solution France ba mama ya Canada ba mama ya Suisse. Merci mingi na bino pour la contribution na bino car c'est grâce na batu nyonso o biso nyonso solution to sanganaki pour na ko aider bandeko na biso sur place. Nzamba asalisa biso o ezali première fois te ezaka ebandeli na mikolo tokoya Nzambe soka salisi biso ba action mususu
ekosalema kaka na vision ya mokonzi ya mboka. Napesi bino mbote mingi et merci na bino pona kolanda télévision na biso ya Clé Boa. Merci, à bientôt. Allô, bonjour, bonsoir, peuple congolais et association Afaso. Tous les membres Yabana Afaso, partout na mikili, bipa ibozali na lobi na bino, bonjour et bonsoir par rapport à Ero Tozali. Ezali ngawa bino molobeli, porte-parole, les messagers, Galate 4:16, porte-parole, il y a association Fachi Solution sans S, autrement dit Afaso. Nayeli susu, nakati ya chaîne Oiboyebi, Clé Boa, Sezangadi, chaîne ya bana mboka. Pour na koya kolobela toujours, l'activité ya Afaso, oyo esalemi pendant ya confinement oyo za koleka na Kisasa, pendant ya coronavirus, Zabolo, oyo eye pona ko ravager mikili na mikili, mais pendant ya confinement, oyo boyebi na Kisasa, pena eta ya Kisasa ezaleli, association Afaso, ba se mobilisaki corps, âme, esprit, ba mama na ba papa, ya Canada, ya États-Unis, ya Suisse, ya Belgique, ya Panama. Bango nyonso bachaki maboko na bango na pati. Bachaki maboko na bango na pati. Pona koyeba ko kanisela ba papa, ba mama, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux na Kisasa, na ba fonfon, les plus démunis, ba pauvres, les oubliés de la planète, de la nation. Oyo ba kozwa maite, ya kolia te, ya komela te. Mais ba membre nyonso ya Faso ba yebaki na kokanisa bango na panda ya mawa oyo. Pona kolesa plus de 200 personnes, tini ba 250 personnes. Balandaki bango na ba fond ya ba commune oyo eyebani na kata Kisasa. Avec toute l'équipe oyo ezali na Kisasa, ba se mobilisaki corps, âme, esprit na média oyo pe boyebi ya Congo Sukisa, ya Dona, maître Dona, na mama na biso merveille oyo na Kisasa. Ba yebaki na kotelema pona kokende kokabela bande kona biso eloko mwa kwanga, mwa likayabu, mwa soso, mwa loso, semoule oyo bokomona na bilili. To pesi bino merci bino nyonso. Na moment difficile ya confinement, boyebi na kokanisela bande kona biso oyo bazali bipai ya pasi. Bolakisi solo bolingo. Bolakisi vraiment tout ça pour refléter l'image na identité à chef de l'État, le peuple d'abord. Oyo Congo ekotongama na mutu moko te, Congo ekotongama na union fait la force, oyo bolakisi yango ba mama na ba papa ya Faso. Coup de chapeau na likanisi kitoko bozana yango, bo continuer toujours na yango parce que tout ça pour refléter l'identité ya mokonzi mboka. Ya kolinga Congo na Congolais na musala kitoko bosalaki ya bato média, bato association, ba partenaire nyonso, ba membre nyonso, boyeba na kozala mobiliser pour na réciter ya aide oyo toyeba na kosala ya urgence pendant ya confinement na kata Kisasa. Nini toki koloba ezali pe ebandeli pe sukate, ezali toujours na kati ya objectif ya oyo ezali na kati ya association na biso, association humanitaire oyo kozo la recours et pas ya les plus démunis, les pauvres, les opprimés, les abandonnés de la République. Et à Faso ezali na kati ya service na bango. Tokolanda bango partout et puis nous allons sillonner toute la RDC. Toko kende bipai oyo batu bazali kolela. Objectif na biso yangwana. Rendez-vous du donner et du recevoir. Toko yebe na kopesa nanu kolona masangu, nde toko yebe na kolia masangu sima. Nzambe na lola abomba abatela. Abakisela bino ya ebele bisika oyo ebimaki. Mafuta fufu ezanga na bandako na bino te. Bokono ya coronavirus e bosani adresse
eyeba bino te eyeba mpe bandeko ba famille na bino te épargner moko na moko ya mwana faso botikala soudé unis. C'est avec l'amour que nous ferons des exploits. Nzambe liboso ya makambo nyonso. Merci nabino ba média oyo ko accompagner biso. Congo Sukisa, César Ngadi Kleboa original, Kadiombo. Na ba partenaire nyonso tout, to pesi bino longonya na mosala kitoko. Merci to komi na bino mbala ya sima. Nde to yebisi bino boyeke. Ba programme kozala ebele oyo tokoyeba na kolobelaka bino na ba chaîne oyo totangeli bino ekoleka bokozala informé na yango. Totiki na bino tokomi na bino mbala ya sima. Merci na toute l'équipe ya Kisasa. Merci na toute l'équipe ya Canada. Merci na toute l'équipe ya Suisse, Belgique, pe na équipe momba ya France oyo ekambami na la locomotive Mama Pauline Mujinga. PM, la présidente, na équipe mobimba o bazali simanaye, oyo ba soutenir vision oyo, y a le peuple d'abord. Merci, Longonya, Bokoba, Boumela, Ezala Kinga Wabino Molobeli. Les messagers. Donc, Bino Boitolanda, don oyo. A façon donc association oyo Fati Solution ya mama présidente Pauline Bayuti ko sala na esengozali ko mona penza ke président na biso ifa mona ke donc bana mboka bazali ko aider ba mona te ke bana mboka bazo chaye donc ba bâton dans le roue bazo chaye ba contre parce que c'est pas facile pour notre président a bongisa ba makambo nyoso tout ba kanambe ba bebisa donc état d'esprit oyo donc et kota batu ya état de droit et kota batu zali facilité il faut donc batu ba changer bon mona bino moko tango bakangi awa te bakangi kamérité donc mutu ayibi mbongo ya l'état 360 ceux qui combien de millions na mbula moko yo mutu oya yibi mbongo à l'état état de droit oyo tozo bunda o papa Tshisekedi akufa na yango tozo bunda yo congolais au côté la mutu ayibi mbongo ya l'état. Est-ce que c'est normal yo congolais au côté la mutu ayibi mbongo à l'état to mona na ba vidéo tant caméra bazo transférer mutu moko ayeko loba oh aselaki na ba document nyo surtout alaxi ba document nyo surtout o ezaka acharnement non mais est-ce que mutu ndenga na ça normal mutu ayibi mbongo ya l'état na un an 300 millions yé moko pa ndimi parce que liboso ba to bando kansa netili seki bon moni bino moko yé moko ndimi ba makambo nyoso wana zo engagement azongisa yango siko bino bokoloba nini bino bokoloba ni oba bando kansa ke o bazo kosila donc caméra makambo mbongo wana liaki yé moko te kasi abimisa bato ba liaki mbongo na ye parce que bino boko kansa soki président de la république na biso Fati Beton bozela ka écoute na masolo wana te parce que jamais eko salema jamais pe bako kange na makambo oyo ya ko trahir mboka ako trahir mboka te. Donc vraiment sikoyo tozali ko marquer sous une courte pause publicitaire, il y a ba partenaire na biso na lo ba partenaire éternel donc Romain Ilunga le grand traiteur oyo azara na Belgique na décodeur oyo mukie Sepela TV oyo zu yango o tamboli nango na mokili mobimba et sikaka internet ezali au branché au taliba image vraiment na qualité moko numérique. Donc bolanda binomoko deux bandes annonces il y a ba partenaire na biso restez connectés sur Kleboa original à tout de suite.
Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc bino moro donc bolandi ndenge to yebisa bino kaka il faut consommer congolais to consommer congolais donc Sepela TV ezali loko ya bana mboka il faut tocha maboko parce que loko wana ezali loko moko vraiment ya qualité moko ya kitoko donc loko moko il faut donc tocha bandeko na biso maboko donc Romain Ilunga le grand traiteur donc bozo engagement naie parce que donc vraiment makambarolia ba sakana na yango te bo bengi de la part il y a 5 minutes avec ces anga de bobanga na binoté ezali ba prix na biso moko ya bana mboka donc comme presque à la fin ya émission mais tozali sikoyo ko beta c'était lisusu donc ba ndoki ya Congo bazaka ba congolais bo moni makambo tout oyo président na biso Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala pona mboka na biso na ba projet ça nango pona mboka na biso mais bokotala kaka donc ba ndoki ba nyanga la kata neti ba tambo mwamba wana tambo mwamba penza lelo mutu ko tambo mwamba bino moko bo moni na makambo to lakisi bino est-ce que tambo mwamba ko za la penza na souci ya congolais 18 ba vanda na kanambe tambo mwamba donc criminel assassin rebelle aloba penza ke ye mutu ba boma avion wana donc ba tira yango donc avion penza donc ya ba civil donc bato ba kufa donc ba bombarda yango donc ye penza a revendiqué yango donc avec Sengo. On a abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. Une version démentie par la compagnie aérienne et de nombreux témoins cités par la Libre Belgique. Donc dossier na yewana si la tête dossier na yewana ko zasu teke ndeki kanambe abandaki ko sala ke abomba bombango donc akokangama akozala livré ya ono monique ba komi ko créer ba masolo ebele donc yena Janine Mabunda tango zalaki ministre donc ba mbonga ba onetra wana tout ba lia wana nyoso tout wana donc ba yebike ba ko kangama yango no monique ba komi ko créer ba événement moko ezalaka te heureusement que nzamba la raté parce que président nango a convoqué président ye Sénat donc et puis le ngana zo kamwa mboka na biso kaka ngana monika ka mboka na biso donc même ministre et la défense bazali ko bange ko le cas présent même donc ministre et affaires étrangères barolo bakaleki présent donc président ya Sénat président ya parlement donc à l'équipe pouvoir na président de la République donc nazo mona oka na mboka na biso nazo mona oka na mboka na biso ba institution wana nyoso tout ba dépendre na nani bazo dépendre na président na biso bino bokanzi ceux qui bango balingi ba convoquer
parlement ou Sénat, est-ce que le président na biso il faut y battre? Donc ezomona na kaka na mboka na biso o tozomona kaka na ministre pamba o ministre o ya affaires étrangères o ministre ya budget au ministre ce qui y a nini à l'équipe pouvoir na président de la République ezali ko kamusa ngai ministre donc à l'équipe président na pouvoir ministre finance azo bloquer makambo donc ezali ko mona na kaka na mboka na biso motema mabe ya ba congolais et monani penza na siko tango tozui président na biso oyo ya mwana mboka vraiment ezali pasi na ma na motema donc bo vada calme batutu wana président de la République il fallait abandonner nous na exemple oyo penza ke allié na ye directeur cabinet kate allié na ye babanda masolo keti ba comme la présidence de la République bona boy ba lié donc ba lié oh donc azana lubwaku na minute oyo azana lubwaku donc ba lié yango na siko ba wana tu ba vandi ba ba bendi bu ba ya bongo yeku totala mutu na déjà ba allié atiki yake ne prison bongo biso yango monike ba komi ko banga ba yebi ke bango mikolo na bango ekomi ya ko compter donc ndengi masolo bandi boza na bino calme boza na bino kalme na bato bazolo bake oh kasi kanambe kutu dossier muke kanambe kutu eza dossier muka muke donc ndenge bandi boko mona kaka da bako liama moko na moko et puis suka na yango dissolution masolo zongi na côté na biso donc boza la calme donc bomoni bino moko ndengi sikoyo tambo mwamba na momine wana Janine Mabunda ba sambwe penza donc ya ko sambwa bandimaki teke président Félix noko yaya mwana kini noko atimba espère la musique pourquoi on regarde qui présente parce que ceux qui présentent pas ba msu wana ba uzapa ba mbata coup de tête pato quoi mais à cause ça langote parce que a commis président mais ça yaya asa noko yaya boka za yu mata timba bomona même solo ya caméra bato babano sala ngonde ya lobi boza la calme botika bato bazali koloba baloba na bango mais ngana yebi makam nazali ko sala bokomona yango pe ekosalama donc vraiment le lopende fallait to beta c'était na makambo ya bandoki ya Congo tambo mwamba na Janine Mabundu ba moni bango moko ndengi basuki donc ezo suka kaka ndengi wana parce que président na biso Fachi Beton azali mwana ya Congo azali président oyo congolais lingi et puis azali ko kota na histoire ya ba président africain et puis ya monde mobimba parce que bon moni bino moko président ya Kenya ndengi a félicitaki Félix Antoine Tshisekedi alobi makambo boye donc Félix Antoine Tshisekedi azali muto moko vraiment azali président moko il faut tout féliciter parce que makambo boye ezali et ça les maraté makambo azali ko sala donc azali penza président moko boye azali ko tika ba empreinte na ye donc et vous avez vraiment ba empreinte moko d'une façon indélébile et ko tika la parce qu'azot marqué Afrique Mobimba. Donc vraiment, il y a émission na biso na lobaraka ke. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc webiga sur na komina suka ya émission na pesaka ba remerciement ba dédicace na base oyo evandaka me boyebike mucho na bandaka na ye atiki biso mais yazana biso kaka na kati ya 5 minutes parce que si azali kolanda 5 minutes avec César Ngadi boyebi bino moko donc pas sinama na motema choc na nécessité mais toujours ça la émission oyo na hommage na parce que si azali ko sepela donc l'honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable malgré que malade est déboulonné mais pas na biso zali le député indéboulonnable donc Ziko Mayele sika ozali yo penza toyebi ke ozali pembeni ya Nzambe. Donc parce que vous allez motema malamu donc vraiment Ziko Mayele toko bossa nakayote nakati ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc nakei awa siko nazongi nakati ya Île-de-France awa pona repesa la petite Mingita Nchiku ba mbote ebele esika yo ozali kuna donc vraiment merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Na repesa mbote na Belulu Vadio akuna matata Belulu Vadio donc patriotisme nae
ezali susu ya ko démontrer parce que après Rabiso penza ba élément ba idolo na kati émission à 5 minutes avec César Ngadi donc Belulu Vadio Akuna Matata merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc toké sur na kati à Londres pour na repesa José Kano qui kakamene ba mbote belé José Kano qui kakamene donc ya le mikolo azole la mabe ya le lobi ozo qui pété mais vraiment donc benga ya le parce que ya le ba dossier combien belé na niveau ya le donc José Kano qui kakamene ba mbote na yo esika yo zali na toujours na kati à Londres bobisoki na za na kati à Londres na robosa na jamais maître Wera Mukuna maître Wera Mukuna parti maître moi na malamu ya kosakanate patriote ya kosakanate maître Wera Mukuna merci na nyo surtout au salaga na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres son abi ou maître Wera Mukuna azali na lipasa ne muzusu maître Rajamoule donc vraiment maître Rajamoule na kobosa na jamais Nyo surtout au salaki na séjour nanga kuna na Londres vraiment merci na bino vraiment maître Wera Mukuna na maître Rajamoule donc merci à trop merci donc tokobo sanaka bino jamais na 5 minutes avec César Ngadi toki suko na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa Joseph Mfwemba na Caroline du Nord Joseph Mfwemba ba mbote ebele esika yo zali kuna na Caroline du Nord na États-Unis d'Amérique. Na keisiko na kati ya Kinshasa po na repesa Guilhem Massa donc yaza patriote munene azalaki na Tunisie siko azonga Kinshasa donc atiki président de la République té donc Guilhem Massa merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc merci Guilhem Massa yebaraki yo zali na kati ya base ya 5 minutes avec César Ngadi donc na repesa sikoyo oya tikala kuna bazali na Guilhem Massa na kati ya Tunisie nazali kopesa Linda Pemba na kati ya Tunisie ya tikala kuna donc petite sœur propre Linda Pemba merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi na keisiko na kati ya Italie pour na repesa Marc Savio ba mbote ebele Marc Savio ba mbote ebele merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi na zungi awa na kati ya Paris pour na repesa mwana bandalo azara na kati ya Paris awa Sébastien Bluno merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi yo na ebike vraiment yo orataka yango te donc une fois de plus merci na Sebluno pour la fidélité non à 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na kati ya Paris, nazali kopesa mbote na Alfredo Sengele donc merci na fidélité non à 5 minutes avec César Ngadi. Nazongi lisusu na kati ya États-Unis d'Amérique pour na kopesa Justin Bonjomba ba mbote ebele esika yo zali kuna na États-Unis d'Amérique donc kuna kutu na États-Unis d'Amérique tozali kopesa mama sociale Niki Nyanga oyo azalaka na Kisasa mais azali bloqué kuna na États-Unis d'Amérique mama Niki Nyanga merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Nakosugisa na kati ya Londres nazongisu na kati ya Londres pour na kopesa Ibro Nico Bourgeois donc merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi kuna na kati ya Londres. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboaoriginal.com. Nous allons nous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, Tokobo Sanaïte, Ifozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikosi. À très bientôt.